Suivant, réaction, il y a Maman Léa Ndaya. Maman Léa Ndaya sort de son silence. Maman Léa Ndaya passe un message très important dans la communauté congolaise. Dans la bango, na famille nae, na mobali nae, na ba comédien, na bandeko nyonso. Suivant Maman Léa Ndaya, puis on se retrouve tout justement après. Naïl Bosso na bino lelo parce que le message est tellement ébélé. Certaines personnes ont besoin de bafouer en haut, besoin de définir en haut n'andenga mabe n'andenga bosoto. Qui peut aujourd'hui ouvrir sa petite bouche et parler à mal na kombo ya Léa Ndaya? Léa Ndaya appelle lelo a commis cible. Léa Ndaya appelle lelo a commis mutu foba finga. Léa Ndaya lelo a commis pe mutu foba exposer mariage nae. Léa Ndaya lelo a commis pe mutu foba chosifier. Un peu du respect. Respect à taille à mokier. Et ça la binonine. Léa Ndaya qui ne parle pas. Léa Ndaya qui ne partage pas sa vie privée avec tout le monde. Léa Ndaya qui n'est pas dans le matalana. Léa Ndaya qui a été honoré officiellement. Je dis honoré officiellement. Légalement. Une femme légitime, légale. Je salue mon papa, Bissira de Zouami. Je vous salue, papa, que le bon Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes un papa. Makambo bezo maîtriser te bolo bayangote. Muba nanga balanga. Apesa nyonso oyo basinga na famille nanga. Na mariage nanga na libala nanga. Muba nanga pesa nyonso tikala tana eloko moko te o famille sengaki keno a opesi maintenant apesa nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, sur Top Media Télévision, il y a émission au le code de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Shalom, shalom, bisikanion so donc Zouami Pino, voilà, il y a émission au le code de bonne conduite. Émission Ezali spéciale Maman Léa Ndaya. Spéciale Maman Léa Ndaya. Maman Léa Ndaya, son mariage menacé par Batou Yamité Maman B. Est-ce que tout ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, est-ce que Zali Makamwa solo? Est-ce que Maman Léa Ndaya a Zali informé? Est-ce que Maman Léa Ndaya a eu acte? Est-ce que Mais il y a une question, pourquoi aujourd'hui, à chaque fois, lorsque comédien ou comédienne à Bali et que Aza à l'aise dans les botanaïs, il faut toujours pas créer les problèmes. Il faut toujours Azala humilier, il faut toujours Azala insulter. Et puis, Azala kaka na même batouana. Vous allez écouter le message important, il y a Maman Léa Ndaya. Maman Léa Ndaya répond na bandeko nyonso, ba frère nyonso, ba sœur nyonso, o ba salelier ba émission, bandeko nyonso. Ba bandiko finga yena couple nae. Maman Léa Ndaya vous passe un message très important. Alors le comédien, prenez conscience, soyez prudents. En tout cas, à la fin, notre intégralité, il y a un message à Maman Léa Ndaya. En parlant de Maman Léa Ndaya, je vois Madame Bellevue Kondi, la patronne. Poutine, il y a écriture, il y a cinéma. Depuis que Anéo est bandi, Maman Bellevue Kondi, Azala qui nominé na 4 trophées. 4 trophées, na kanisi tozoa ki bravo X, et un trophée mosusu oyo, il fallait qu'au Zouango, Tokeneki na musée national, il y avait des couacs, équipe, il y a Maman Bellevue, bureau, il y a Maman Bellevue, bah soit qui acte nango, et puis Toyebi, comment est-ce que ça s'est passé, Tozali na trophée au Zikoma Award, au Maman Bellevue, à Outi Kozwa na Mboka ya Bapaya oyo azala qui nominé le meilleur scénariste ya Afrique awa Maman Bellevue au moins coupe on a trophée à Zwa Kiango et Yendako. Nous avons encore un trophée oyo et excellence ou men quelque chose de comme ça au Maman Bellevue à Outi Kozwa mukolo ya samedi. Donc une bonne nouvelle, 4 trophées na année. 300 000 abonnés,
la chaîne aussi, nous pouvons dire un grand merci aux créateurs, un grand merci na famille Libota, un grand merci na ba comédien, un grand merci na ba ndekonyonso o ba compagnie ka maman Bellevie Kondi. Alors, pour mon sala ya maman Bellevie o azozo la ba trophée, nous avons un film na combo ya My Brother. My Brother déjà le 8e épisode ezokota na Bellevie Télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas déçus. Pour na kozwa makamwa malamu, pour na kozala heureux, pour na kozala édifié. Pour la morale, il y a malam, va suivre Bellevie Télévision. Il y a des bonnes choses. Na Bellevie Télévision. Un grand merci. Na bandeko nyonso. Ba soutenir abisso de près ou de loin. Maman Bijou Ketani, je vous salue, maman, avec toute la famille. Un grand merci à mon amour de sœur Katez. Un grand merci à Aurélie Mafouka. Un grand merci à l'impératrice maman Marie Tabora. À maman Marie Tabora. Maman Marie, donc Marie, la mère de Jésus, en tout cas, elle a le comportement, le kolaka maman, ya Yesu, maman Marie Tabora, ça dit un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, un grand merci à maman Nathalie Nana Moussibou, un grand merci à maman Déborah Lubanda, un grand merci à toi Frida. Depuis Russie, Frida, je te salue encore une fois. Un grand merci à maman Elisabeth. Un grand merci à Nabande Konyo Sobazo Landabiso de près ou de loin. Un grand merci à maman Diasonama, la mère de plusieurs. Un grand merci Nabino Bayinyo Sobolingara Mosala Obiso Tosala Kanatop et la télévision. Nous voulons parler de maman Léandaya. Mais Nachi Nabino na extra filmé. Oh, ça dit il faut que na Bellevie Télévision na filmé Nabino na combo il y a My Brother au 8e épisode des Okotalelo. Suivant, puis on se retrouve tout justement après. Suivant. Tu es bon année. On se petit ça va tellement maman. Et l'on a salé auébéto liba. Ngai. Na lingiti. Na lingi yo te pembeni nanga. Na lingi yo te na ndaku nanga. Na lingi yo te na makamu nanga. Neta sozo comprendre nga mabe. Eh bien, vous sommes bon en classe, est-ce qu'il y en a rien? Na bisi yo, na za bon en classe yo pesa yo te, kende kozwa epa ya mama o ya bota yo. On sala on a servi ça. Messieurs, na linga black te na mosi nanga. Yoko ke na godé puis ça ebisa ba ko na godé mama 500 francs on do te maloba pona lipa 500 francs. Lokwa yo ke na godé puis ça ebisa bango mama abiso alobi tout le bo pesa nga mbongo na maboko po nga moko na justice ya mwana na ngai akosala lisusu te. Longwa côté, longwa côté wana. Ozotelema ma côté pourquoi? Hein? C'est ta femme? Non. C'est ta femme? Hôtel m'a fait maintenant pourquoi? Je suis désolée parce que au Québec la winner. Naza désolé pour mon yo na mabituna izanga makolo maboko ba pesi mongo pesa na suka wana mama. Na lingi conseil on dit. Na lingi conseil on dit. Et tu te dis non on n'a pas été la moi tena. Yo étudiant on aura besoin de la terre. OK nous ça la minuna. On ça la beauté. Université on a une faculté à beauté. Tu connais ta vie. Moi, au moins, ma vie. Mon travail, moi, au moins, j'ai un travail noble. Ça, c'est un travail noble. Je porte ces tenues, la tête haute. Je gagne mon pain chaque fin du mois. Je n'attends pas que mes parents aillent travailler pour me donner, pour que je fasse la patronne. Tu n'es rien. Nyonso na lobaka no conseil na zo pesa ozo wakate. Mateo na te akayo yango pe na tia la Sylvie. Ndeni Sylvie ayo kama yo ozo yokate. Nous allons tous un chaîne de parole qu'on a Serge. Nako bengane tout de suite là. OK? Nako bengane tout de suite là. Ce dont on dit sengana yo à propos ya mona musala. On a domestique, on a fait que chaque peine moi. Dis-toi que batunyo so baza ndenge moté. C'est yo so seki si mutu mutake lola. Ko seka no ememanga nek na nini. Neti ngami lobo na fandi be ko seka na okeni. E ko baksela ngani. Bonso benga poani. Oyebite loko nini esali ke lelo comme bonne et pas na biso. Rose a peut-être au cadre quelque part. Mais et Simbité Nzamba a décidé autrement à Salimara Ndenge Yalingi. Au Punti Kuna, au Posikaza Kuluna, à Lyosko Ngo Kimoya Awa. So, Munda Kuna aussi s'habitumba Kuna Nanda Kuna Wana Koui. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nakanisi, la maison, il y a trésor. Bilo Kwana sur deux on a Bellevie Télévision. Et vous ne serez pas dessus. Cette femme, Allah l'a raté, Anime a raté, elle est là, elle travaille. Voilà pourquoi même lorsque Madame Bellevue a un trophée, et ça a un trophée mérité, et ça a un trophée négocié. Je peux même vous relater une petite histoire, il y a Zikoma Awa, Zikoma Afrique, oh Maman Bellevue d'un Zikoma, vous savez que Zikoma
to tchela mo makele l'été to ça la promotion té mais Zikoma l'équipe ya Zikoma Belleville azali parmi les gens qu'on a mieux voté par rapport à la sélection na bango to ça na ba chiffre to ça na nyonso. Donc c'est son travail de écrit yaka, c'est son écriture de écrit maka. Nous devons pousser bah acteur nabiso, bah actrice nabiso, bah travailler trop dur. Relève les anango assuré avec Belleville. Relève les anango assuré na musala obela production azoko sala. Topé c'est cas chance, topé c'est chance. Oui, ils ont facilité. Vous savez, batu o babazaka na nzambe na bavi na bango bazala combattu. Mais heureusement, bae oyo batambola na nzambe jamais balonga ka bango ata babundisi bango ndenge nini. Babimaka balongi. Même toi, mon frère, ma soeur, bisika de Zouamio, kofinga, humiliation oyo yozwa, o elata vi na yo, sozaka na nzambe, oza déterminé. Mon frère, ma soeur, je te dis, demain ou après-demain, maya misu na yo, ekotanga lisusu te. Et vous allez dire que Moutoumon Faya a pensé maya misu. Non, ça sera une personne, le créateur et du Kolo Penase, akoya pour ça en sorte que maya misu na yo ebima lisusu te. Nous continuons comme ça. Vous likez, vous partagez. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. C'est la fierté. Il y a théâtre à Congo. Lorsque Maman Belleville Bazo va trophée, lorsque Babande Komisou Bazo va trophée, c'est le Congo qui gagne. Mais trophée a bien, ils ont la Oyo au mérité. Et non Oyo, ils ont négocié. Félicitations. Nabandeko Ope Bafanda Kabakanisi Babalobiete. Batali Bamoni Moussala Moko. Il y a femme Moko, une femme congolaise. Na Congo, il y a Bellevue. Pendant qu'il y a évité, nous vous disons un grand merci. Le trophée est côté palais, mon salaire est continué. Et ça la paix c'est un mot. Voilà, donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. La canne n'a pas que l'obéla. Les cameaux donc est allé trophée. Nauti cabino. Pour bolembanenin. Beaucoup lembanenin. So yoki motema essaye. Balbanin essaye. C'est que yo noza na boloji. C'est que nge kena kindoki. Bole maneni. Nous on était là. Nous là, on est fiers d'avoir Belleville na ba vie na biso na communauté congolaise. Et les gars qui n'ont ndenge ni. Na besoin na monaka roba mère. Elle ba benga qui est pour que nous soit trophée. Pe ndenge mère simba ki trophée na. Ba yo ka suivant, et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Pour son excellence dans le domaine cinématographique en RDC, le trophée est décerné à Madame Belinda Kandi Bellevue. Madame Belinda Kandi. Pour son engagement, son dévouement et sa loyauté au sein de la police nationale congolaise, le trophée est décerné à Madame Judith Chaumba. Madame Judith Chaumba est ici représentée par M. Jean-Pierre. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre, d'être là. Pour son excellence dans le gospel. Dans le gospel en RDC, pour son excellence, le trophée. Willy les Gabonais, Eric Ouragan. Pourquoi Bolumagno Kolaka Selo comme Temelina Mingi? Moi bien bouki porte côté Nanda kwa ibane nyoso asiatika papa na bandi. Azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzoye ya Luinsa exilé d'amour associé à comme sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui t'aime avant que je tourne ma hanche 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constantima Emedo Sambi Jo Kuluma Almedo yo makolo baki na sala bolingo no liboke na kasa na pokotoli olatani le mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa Londel Binzo
Panda, Eric Ngidi, exilé d'amour, Christian Mila, directeur de Patrick Pousse Pétalangue vers ma bouche. Pamela Loussa, avant que je tourne en 6 fois. Au moment sentira bolingo balatisanga Utana mekiza motema minga mobali abwe Karisho Mukanda, Pito Mavungu Amouala loga lusuka ni metikra Metikra Na premini la tama saison de nuit Na son écran vendina dina Batra quartier Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Fébé Nikoso Na sucé os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien à mangeant le soir amemelakanga surprise molanga champagne Aurélie ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabete okokomi obunga lokola pioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluji Konde Nadine Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord nabengi yo na lokumu kwezati na respect kibo mwasi boubute Patrick toyokana malamu penganana anta Olivier Ngonda eme Ngonda papicho makendele bapesa concert Carlos Kaloji Kabo Muluba Mato Koyamu Roi des Bandales toujours Tumba Joël Chibambi Jenny Toussé Les Libanda Pacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zabwa Francine Petit Wamami de la Dogana Tubingoy Clovis Kapuka Jaidan Junior Jess Winzomba Papi Vantoto Président Tony Azevedo Nakotika Mbinzote Nakobongwana na Eli Peka Lokola Blanchard Londolé Nadi Mbongo Topimwa Pousse pétalangue vers ma bouche. L'école qui t'aime. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga Utana maîtrisa motema minga mobali aboye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo Yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli alatani na mesa Oueti mon amour papa Solange Solia Wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Blondel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick Pousse Pétalangue vers ma bouche Pamela Loussa avant que je tourne en 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga Utana maîtrisa motema minga mobali abwe Karisho Mukanda Pito Mavungu Amouala loga lusuka ni metikra Na premini la tama saison de nuit Na son écran vendina dina Batra quartier Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Fébé Nikoso Na sucé os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien à mangeant
okitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga boye lokola peo ya mbinzo nakanga motema ne prochaine obima kaka ye Kaluchi Konde Nadine Ndombasi Isae kuluma ya s'il vous plaît Patou du Nord na bengi ona lokumu kweza tina respect kibo mwasi boubute Patrick Toyoka na malamu penganana anta Olivier Ngonda eme Ngonda Papicho Makendele bapesa concert Carlos Kalonji Kabo Muluba Mato Kwea Mulu Roi des Bandales Toujours Tumba, Joël Chibang Jenny Toussé Leslie Banda Pacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Makani César Moko, il y a un trophée, il y a Maman Belvi Kondi. Samedi, nous remercions la communauté congolaise. Nous remercions Bandeko Nyonso Balingaka Moussala ou Maman Belvi Salaka. Naba comédien ou accompagné Maman Belvi ainsi que sa famille professionnelle Oyo. Bafan o babala la kate. Bafan oyo bakana conscience famille Libota. Nous vous aimons. Félicitations à vous. Bon continuez Kozalawana. Bon téléma. Pour de bonnes choses. Ça sera quelque chose de bien. Madame Belvi Kondi, bravo encore une fois. La Poutine, que le bon Dieu vous bénisse. Bisoto continue Kakosa Moussala Nabiso. Voilà. Maman Léandaya. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Il y a Maman Léandaya. Bandekonanga, des fois, je pitié. Je pitié à ma comédien. Des fois, je peur. En même temps, je regrette. Parce que nous retrouvons beaucoup de mamans dans le théâtre, beaucoup de papas, des responsables. Mais aujourd'hui, ma responsabilité n'a pas engagement n'a pas. Il y a certaines personnes qui ont bafoué en haut. Bazo définir en ndenga mabe na ndenga bosoto. Qui peut aujourd'hui ouvrir sa petite bouche et parler à mal na kombo ya Léandaya. Léandaya appelle lelo a commis cible. Léandaya appelle lelo a commis mutu foba finga. Léandaya lelo a commis pe mutu foba exposer mariage nae. Léandaya lelo a commis pe mutu foba chosifier. Un peu du respect. Respect à taille à mokier. Et ça la binonine. Léandaya qui ne parle pas. Léandaya qui ne partage pas sa vie privée avec tout le monde. Léandaya qui n'est pas dans le matalana. Léandaya qui a été honoré officiellement. Je dis honoré officiellement. Légalement. Une femme légitime, légale. Je salue mon papa, Bissira de Zouami. Je vous salue, papa, que le bon Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes un papa. Vous êtes un père. Légalement. Léandaya Abala. C'est une femme légitime. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que ceux qui font ça, ce sont des personnes qui traînent avec d'autres comédiens. Ce sont des personnes qui sont à côté. Il y a des comédiens et des comédiennes moussous. Ce sont des équipes qui accompagnent certains comédiens aussi. Et bango kande bazoya kocha bazizani na ba vie na ba couple ya bande ko ebele. Heureusement baza ba mère de famille té. Heureusement baza ba femme seule avec wifi. Heureusement ce ne sont pas des femmes qu'un homme a co-présenté et pas baninga. Ce ne sont pas des femmes qu'un homme a co-présenté dans la famille pour le que c'est ma femme. Heureusement aussi que le ridicule ne tue pas. Bango Nyon Sobaza dans le bêtise. Quelle est cette femme wana responsable? Une femme consciente. A Kofa Nabena Afandi Boé.
Il vient avec des histoires. Il y a le kuta dans les réseaux sociaux. Juste pour le moyen à salir image yande konae. Les yandaya oh. Maman les yandaya. Que je dois du respect. Bah bon séjour na yo maman. Namboka bapaya. Bah vers ça d'autres ya maman oh. Mais tout le monde a ba émission et salement. Ba émission et salement. Les yandaya. Abali mobala abatu. Les yandaya. Ndumba. Les yandaya. Makambu même ya mwana ya maman le yandaya ebima ba émission na eza na réseaux sociaux kaka le même groupe ya batuana le même groupe ya batuana ba sepelité ndenge maman le yandaya ba doté ye ba verser dot ba ye ba lobi non faut tout le comment to créer to saboter mariage nae à la place publique tout le monde voyait ça ba vidéo ezali na réseaux sociaux. Ba Joséphia ye, ba bimisa ba bêtise. Tout ça vous savez dans les alaponanine. C'est pour que partenaire na yo oyo zanae. Ceux qui azana ba nerf solide. Ceux qui azana muto yo abanga kanzambe te. Ceux qui alingaka yo pour de vrai te abaye yo atika yo boko mandenge moko na bango. Boko mandenge moko na bango. Ba femme oyo bazwaka lelo mobali moko azuna 12h. Eza na mobali moko do akotaka minuit na palais, eza na mobali moko bosila na naika na mutuka, des femmes sans valeur, des femmes sans manière, mal réputées. Basio babengaka ba insensé. Aujourd'hui, basi bakomi koluka comment construire ba vie na bango. Aujourd'hui, basi bakomi koteka beaucoup plus mitou na bango au lieu bateka ba poitrine na ba fesse na bango. Aujourd'hui, nous voyons neti fondation Oyo structure de qui comprimé ba maman Bellevue. J'étais très heureux yo mon na thème na bango balobinin. Femme, fais-toi une place dans la société. Femme, fais-toi une place dans la société. Bazo kola musa basi. Mais je suis très touché de voir qu'il y a certaines femmes qui sont en train de dormir encore. Je suis très touché de voir que la femme qui donne la vie, Azalika kanakata bêtise. Bozalaka catégorie ya batonine, l'empire du mal. Vous avez été créé par Kanzambe Obisoto Sambela. Ka Obedo Salanga. Mais lobby, excusez-moi. Beaucoup de monde a fait le même bateau au basali ba émission pour détruire mariage à maman Léandaya. A moni maman Léandaya Nanzela a sali gentillesse. A yambiye. Ba maman nanga faut sanctionner bateau oyo. Ba papa nanga faut sanctionner ka bateau oyo. Faut ba santa que non bisoto ya kato fingi to dénigrer mais RP to kutani kuna ozu bouton. Yango moni ngande na za boiso na za pemi na maman Bellevue. Au yebi ke osalaka émission à ma B contre ye, au finga ka ye, au critique aye na ndinga ma B, critique eza kaka ya ma BT, critiquer le travail de maman Bellevue c'est normal. A commis film bien té, Bellevue ba acteur ba jouer bien té c'est normal, c'est logique, tu es libre. Mais ce qui kaka au kota kana vie privée na ye, au finga ka ye, bozali association ya ba malfaiteur, association ya ba insensé, association ya bato bazo détruire mers. Pembeni ya Bellevue songa naza koyate. Koyate. Ba misusu tokutana na bango na événement ya décor. Ba yebi qu'est-ce qui s'est passé? Je dis la caméra n'entre pas ici. Yo caméra no ke fanda kuna. Bo finga kaye, bo chola kaye, bo Joséphia ye. Omoni ya ye olingi o profiter do ya kocha caméra. Non, aza et le côté. Azo présenter de l'autre côté pour Nabino. Lokola aza de l'autre côté. Botika biso batoto yebi ke yaza valeur pour Nabiso to protéger, to salele sécurité, to zami kalanaye, to memele sac. Parce que to yebi to landaka oi ezakana kata sac na été, mais c'est plutôt to landa oi ezakana mutu na ye. Oyo ebi makana mutu ya Bellevue et sauvaka ba vie. C'est pareil na ba maman Léandaya. Même vous les comédiens. Batu oyo bautaki ko finga maman Léandaya awa pour le mariage nae. N'est-ce pas na utaki pe ko mona bango na ba scène. Na ba papa misus, na ba maman misus. J'ai vu un film comme ça que maman Léandaya s'est retrouvée na kati ya film ana mais bande ko na ba insensé pe na kati. Vous encouragez le mal, vous mettez ba inutile sur la scène
pour afinga qui bien, pour asala qui boye bien. Depuis d'autres ya malé yanda, son mariage était menacé. Mais je vous informe que o nzambe asangisi muto mukili ako kabolate. Ako panza yango ata seconde mon côté. Mama le yanda ya alongwe wana, alobi na honoré. Na apporté un plus, na contribué na mosala ya sœur nanga Bellevue. Collègue nanga Bellevue. Dépense au maman le yanda ya asala place wana. Sal nini o maman le yanda ya akoka ki ko zoate pour na mariage coutumier na yedo salema. Parce que je vous informe, excusez-moi, son mari était logé où? Afin qu'il n'a l'hôtel le plus cher ya Congo. C'est Hilton. Kuna ne bisika ngana ke no kutana na papa. Il habitait là-bas. La chambre il y a moins cher, kuna c'est 420 $. Chambre il y a moins cher, 400 et quelques dollars. Le jour, s'il vous plaît. Et papa wana aye afana so plus d'un mois. Pensez-vous que la salle pour maman Léanda ya akende à la mariage coutumier mbongo ne deux angaki boyaki kofinga awa Léanda ya Sony abali na malewa Léanda ya okoki no bala na malewa te. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que mon abatou bazala ensemble. Vous ne voulez pas que mon abatou bazala uni. Vous ne voulez pas que l'amour règne tout autour. Il y a ba maman oyo, il y a ba papa oyo. Vous ne voulez pas que ba maman oyo, ba papa oyo ba retrouver ba sourire na ba vie na bango. Vous ne voulez pas que baba amour et régner kati na bango. Les gens si ba comprennent qui, comment vous fonctionnez. Voilà pourquoi ndeko nyonso motema na yo ezaka brisé pour na ba émission ya ba taré oyo. Il y a ba vaurien oyo, il y a ba inutile oyo. Ezang sakao kimia, maman nanga papa nanga pesa bango mu Congo. Le karma existe. Le karma existe. Yango pe ozomona même na ba vie na bango moko. Ils ont des problèmes graves. Mibali ba komi basi ba komi mibali. Bazoko ko maintenir ba mabala te bango ba DS. Bango ba femme forte. Bango ba plus belle, bango ba yebi koloba. Mais bazo ko maintenir mibali te. Bazo fana na banda ku ya mabala te. O mona mwasi moko, excusez-moi, babo tu sais na 3 4 5 mibali, mwasi ka moko. 5 4 mibali, mwasi ka moko. Akoluka nanu a critiquer vie na yete, asala examen de conscience ma BO ezo landa yete 5 mibali, 3 mibali, 4 mibali babo tu sais. Mais akoluka moi zo vie ya maman moko boy, innocente moko boy, ya Léanda qui ne parle même pas. Aya ko chango na place publique. Boyoka place baza. La première vidéo na landaki. Ndenge baluka ko sala ba kabal. Ndenge ba sala ba kabal na bango pour que Bellevue ba yinaye mokili mobimba, pour que Bellevue atikala ye moko, pour que Bellevue azala tinate. Pour que Bellevue ba abandonner. Parce que boyebika le même bateau. Babana ko sala ba émission awa. Boki ma Bellevue pour maman livre Azoabino. Boki ma Bellevue pour bobo zala le bienvenu et pas moto X. Boki ma Bellevue pour babana ko sunga bino na boy. Et oui, il y a aussi certaines personnes oh babaza sans conscience, ba mona geno ba émission il y a bande corona. Makambo bazolo bado eza bien c'est que faut comment de créer la belle vie ba infraction non kokabela kopesa et comme ça kamutu patron té et comme ça kamutu voit maté odeur randa kamutu riche c'est le travail l'intelligence et la détermination. Même l'église est comme ça kamutu riche té, ça je vous dis vous les chrétiens boyé bien église est comme ça kamutu riche té. Sur le travail et le business n'est de comme ça kamutu riche. Ok? Bokima. Sukoyo, le langage wana. Et comment vous commandez? Lorsque une personne a très bien avec Bellevue, il faut créer les cas de quelque chose, mon boy. Il faut créer de l'eau, mon boy. Pour Moutouana, tout bib sa morale, à mon que Bellevue doit à se retirer. Ils ont commencé cette histoire avec le nom de Bellevue, n'est-ce pas? Mitema et beba bango kaka ndenge Léanda ya akenda pour ça la mariage coutumier na restaurant ya Bellevue.
babanda kiti. Oh non, na tournage à Bela kuna bakinaki kotonga le yandaya et patati patata bakiti bamati. Nyonso na pourquoi? Pour la bocha nini na motu ya le yandaya. Vous êtes faible en esprit. Vous êtes vous êtes sans conscience. Et belé, vous avez. Tout ça c'est pourquoi? Pour détruire, briser. Maman les anda ceux qui doivent prudence ah ndekonanga ser nanga mutu nanga vraiment na tournage na bazo tonganga vraiment pona makambo boy. Makambo na éthique la sous kolekate. Parce que ba maman na si bazu conscience. Ba maman na si bazu ba précaution. Ba maman na si ba comprendre ndenge nini bino bo fonctionner. Biso to fongoli bango misu na makambo to salaka na réseaux sociaux. Si aujourd'hui, par exemple, le mariage de Léandaya et Baby est à l'INAI, yo ozo kobeta li solo ya Léandaya na place publique na télévision, yo moko vi na yo na les andeni, mariage na yo ezandenge nini, civil na yo esalema wapi, prédot na yo wapi, dot na yo de salema, coutumier na yo esalema wapi. Ya Léandaya to mona ngo nyonso, biso tout to mona. Le respect. Les comédiens, ce genre de personnes, il faut sanctionner même ma maîtresse nabango, même ma maître nabango. Ba place boza ba ya kate ba fanda kana binote. Parce que eranda bino ridicule. A fingyo na butu na moi baye ba moni yo na ye bo tambola. Et comme si bino salité. Bo sala la part des choses, bo kabola. Bo kabola, bo sala la part des choses s'il vous plaît le comédien. Maman Léanda se porte très bien. Azaki na Belgique, na kati lelo déjà, Azoki est allemand. Azoki est allemand, Azana est très très bien et je vous informe, il n'y a aucun problème entre maman Léandaya avec son mari. Son mariage aussi, et Kozalaka menacé té. Son mariage aussi, divorce éthique à la kokota té. Son mariage aussi, et kokota ka problème té. Bocha na mitu na bino ke mobali, papa o bino bozo tia na monoko wana, ce n'est pas n'importe qui. Les jours beaucoup yeba ye au hasard. Les jours beaucoup comprendre na milie nini a trinaka. Bo sauter. Hein? Beaucoup sauter. Quand ndenge toza na Congo, quand ndenge Congo eza na configuration oh, bo sauter. J'ai eu l'occasion ya kokutana na papa wana en face. Yo solo na même ata pour 2 minutes. Bino pe, baba la binot. Ba honorer bino. Boya okota kama kama bato pona nini. Boya ka sonité. Basi mais bazo ya kobeta li solo ya libala ya moninga ne mwasi. Pendant que ye bazwa kazwa imi piku ya ofele. Ba misusu. Naboyi. C'est grave. Alors suivons réaction ya Maman Léandaya. Maman Léandaya sort de son silence. Maman Léandaya passe un message très important. Na communauté congolaise, na bandeko nyonso balinga bango, na famille na ye, na mobali na ye, na ba comédien, na bandeko nyonso. Suivons Maman Léanda et puis on se retrouve tout justement après. Bonjour, na bandeko na ngai nyonso ba congolais. Mbote na bino. Famille na ngai ya ba congolais. Lokola kanga moko. Na liboso na bino lelo. Parce que je un message tellement ébélé. Un message nyonso et comme lenga. Na batu nyonso babenga kinga na nyonso comme la kinga. Na ye awa pona oyebisa bino ki nga Léandaya naza légalement marié. Et puis nga na mobile na ngai toza un problème ata moko te. Nga na mobile na ngai tokotikala kokabwana te. Boluka kopanza o nzamba sangisi te. Libala eza bénédiction pona mutu nyonso to. Botika koloba ba n'importe quoi. Botika koloba makambo bino bozo maîtriser te. Makambo bozo maîtriser te boloba yango te. Mobali nanga balanga apesa nyonso oyo basinga na famille nanga. Na mariage nanga na libala nanga. Mobali nanga apesa nyonso tikala tana eloko moko te o famille sengaki keno aopesa maintenant apesa nyonso.
puis famille nanga basepelaki balia mbongo ya libala nanga na esengo naye kosenga na bino botika famille nanga botika vraiment famille nanga en dehors ya kombo le ya ndaya botika famille nanga pembeni moto omoniki aza na problème nanga atake nga bolongola famille nanga na kati ya makambo bolongola famille nanga mobali nanga aza citoyen américain nanga kokende États-Unis eza te kefuna boma moto non eza te kefuna boma moto mpona kende États-Unis et puis voyage na ngai nde nazoya poto nazozonga pourquoi ezopekisa bino mabaku epekisa bino mabaku te bobeta mabaku pani mwasi libala nyonso to avansa likambo fo autorisation mobali na ye soki naozwa avion nalongi Kinshasa na ye poto nake Allemagne nake Belgique nake France nake boye nake boye eza na autorisation mobali na nga eza na autorisation mobali na nga visa mobali na nga moto azwelai nga baséjour na nga mobali na nga moto asalaka yango nyonso nga nasalaka eza mobali na nga azwaka charge na nga banda ati na z bofamille basalaki bofamille basalaki boye 80, c'est 100% de Libana, 80% de Libana, c'est la nyonso. Ndeng tous les Africains, ils ont la non famille P, il faut pas soutenir. 20% famille nanga basa qui parce que baza famille nanga basa c'est pela qui na dibala ndiko na bango, dibala mona na bango. Naza na ba grand frère nanga, naza na ba grande sœur nanga, ou ba soutenir qui pe dibala nanga ndenge na bango. Mais 80% ya dibala nanga mobali nanga moto asalaki mobali nanga azangeli rote nde bino bolobela ngwana naye na réseau sociaux te mpona koloba koyisa bino ke mobali nanga asalaka mobali nanga azongisa bomi mobali nanga azangeli rote nde bino bolobela ngwana naye na réseau sociaux te mpona koloba koyisa bino ke mobali nanga asalaka mobali nanga azongisa bomi non nayeka kosenga na bino botika famille nanga botika kobebiselanga libala soki lelo nga na kabona mobali nanga boganye nini boyebisanga na boganye nini c'est pas gentil boépargne famille nanga na kati ya makambo nga nde naza personne publique eza famille nanga te bayosani pourquoi bavoyage nanga fo betisa bino libaku totika motema mabe ko bacongolais totika motema mabe siko neti navandi mpona sali bino nini kaka mpona longo kisa na ye poto nde bomoni yango mabe nga okende États-Unis eza nango te kefuna boma moto eza nango te kefuna boma moto naye kosenga na bino botika biloko bozosala eza mabasonde eza bien te ata moke te eza bien te nalingi bino mingi eza babino madame Sangano madame, moi, ça va passer la bombe. Hein? La femme légitime. Donc, moi, si il y a mon val, madame Sangano, c'est moi. Donc, tu as abonné pour la barrière, tu as abonné pour Bozo Sal. Na bino mingi. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Dans un commentaire, mon côté, vous savez pourquoi? C'est une femme qui n'a pas l'habitude de faire les apparitions dans la place publique. Léandaya est forte sur la scène, mais dans le micro, Léandaya n'est pas forte. Dans la maman, on a des fois, elle n'a pas de téléphone pour l'ambiance à tournage. Nous avons dit nous avons lobaté. Elle m'a dit il faut dédicacer, mais moi, à dédicacer, ils ont à kokana été. Mais sauf que vous avez que maman yo aleki, a sali apparition dans une place publique. Donc, ça veut dire qu'elle est venue pour passer un message très important. Vous avez entendu, vous avez écouté. Apprenez à respecter ma famille à Batou. Apprenez à respecter ma couple à Batou. Apprenez à respecter Mibali ya Batou. Si au moins bino bo respecta kaba o ya bino te bo Josephia kabango, yeba que eza na basi oyo ba honora kapé ba respecta ka Mibali na bango.
Vous devez apprendre ça. Il y a qu'on respecter mes bali à batou. Vous respectez mes bali à batou. Bon, l'obéla, les andaya par rapport à la scène, sur la scène. Mais bino, nga ode comme ça, nga. Et ça, là, des fois, j'arrive. Et ça, là, des fois, Sony n'a pas si deux années. Moutou Oyo, légalement, à Bali, Batou Bazo traité, il y a un peu. Batou Bazo chosifié, il y a un peu. Mais Moutou Oyo, Azali, na likangu. Aya ko présenter Batou likangu. Yewana Batou Bazo bete le maboko. Mais c'est ridicule en tout cas. 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 C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule, Bande Konanga. Les comédiens, réveillez-vous. On cherche à vous détruire. Les sanga bateau, ils ont les sanga mabe. Ils ont les sanga malamoté. Ils ont les sanga yamabe, yamabe. Ils ont vraiment les sanga mabe. Micro nanga, na chaki nanga ngoka mopanzi. Ils ont les sanga yamabe. Bazo luka ko détruire bino. Bazo luka ko sala bino mabe. Mama le yandaya, bwana soutien na biso. To sala ba émission. Toloba. O ezali nango avant goût. Boyoka goût. O ezali nango avant goût. Biso tokoya to sala ba émission justement pour na koloba NON. Pourquoi lelo beaucoup supporter comme monaka élévation ya bande konabino te? Pourquoi lelo bozo ko kolinga comme on a te que les comédiens bazala ini bazala ne sengo lokola batu nyonso? Pourquoi beaucoup luka ko détruire? Pourquoi beaucoup luka ko kotsa de loko mabe? Bobandango depuis kalati. Abali mobali abato. Asali boy, abali na ménopause, asali boy, et après. Et après. Bino batu non ménopause bino te bobala. Lobe ko le kalelo. Merci beaucoup.